liboso ya testamana komana sherazo timbisanga bare bomana bibo bibo sherazo timbisanga bare bibo bibo. Bienvenue fidèle internaute d'Alma Congo TV. Candidat aux alaki belé pinza ya Hollande en direct. Bisikagnon sur vos alara vraiment vous aurez l'occasion on en a biso à travers vos portables, à travers vos machines, à travers vos télévisions. Vraiment la disponibilité à temps on peut sarabiso. Voilà pourquoi séance na biso ya ba souhait ba meilleur venez ba bonne année et aussi la et zo continuer kaka. Et là je commencerai d'abord à PDG Ali Maïmona, hein, l'honorable notre papa. Je te souhaite vraiment meilleur vœu. Bonne année qui toko pena 2019 et banda pona yo meilleur V à lui Deo Gracia qui Mbembe le redresseur depuis Paris. Vraiment bonne année à toi. Donc pour ne pas prendre beaucoup de temps, là je suis déjà avec mes invités. Votre aimable servante Manela ici, la cadette de la presse et la reine mère à sali descente naël lelona commune à Matete. Naël ko découvrir, c'est la toute première fois que Yambabango la plateau na biso. Voilà pourquoi je dis qu'il n'a découvert Bango. À ma droite, j'ai un jeune talent au nom de Tupac. Et puis à ma gauche, j'ai aussi un jeune talent plein aussi, un jeune plein de talent aussi, Blackberry. Donc là, Bango est trop solo là. Bino Mbaliboso. Yamba bango blepe mbali boso bolanda bango bokoye baba uta wapi basala parce que bako bimaka linéant boité basala elo mo bo mais avant lobisa ba invité nanga lokato eko surprendre bango la répétition na tiki bino na bolanda extrait ya répétition on est dokutaki bango bazo palola et puis tozonga tout juste après na plateau na biso pour continuer séance ya ba questionnaire na biso. Suivez les images et retrouvons-nous tout juste après. C'est temps de travail. Shingo moyo tikelangai ekoma kwa simeteri mi ya balebre na yo tata Shingo moyo tikelangai ekoma kwa simeteri mi ya balebre na yo tata moyo tikelangai ekoma kwa simeteri mi ya balebre na yo tata Merci beaucoup, j'espère que cette image a fait plaisir à la binonion so baye bolingara vraiment ba jeune oh j'espère que ça va faire na bango et salibino bolamu et salibino kitoko là na fongoli déjà plateau nangai je salue déjà mes invités je commence par Tupac à qui je dis meilleur vœu et bonne année. Ouais merci pareillement Manela talara veut dire que batutu bolanda biso na minute ba bonne année na bango pe dire que ba o pe balingara biso na ba o balingara biso te veut dire que ba bonne année na bango dans les bons toujours hein. Merci beaucoup. Je retourne à côté de Blackberry, un jeune swag. Baba teinture mon mais bataille on a plateau de ça makamukolo na kindo yo zala munene. Luka déjà régime pour bataille on déjà recherché na Kinshasa. Je souhaite déjà meilleur vœu bonne année à Blackberry. Ouais, meilleur vœu à toi aussi, merci vraiment. Et puis meilleur vœu à tout Hollande biso. Vraiment nabi que le joyeux anniversaire à tout ba fêter anniversaire na bango et puis ba mes condoléances na tout ba koufeli. Donc il va bi kabola na ba olela et puis ba se pe la paix na bango na pesi ba tout mbote quoi. Merci. Merci beaucoup. Moi j'ajoute un peu bonne année, meilleur vœu à papa chéri Dos Siamine Nasinda depuis Hollande. Vraiment bonne année à toi papa. Tout découvrir dans ba jeune to baba uta wapi. On demande d'abord à tout jeune mais campé ko expliquer biso de tout jeune. Bo uta wapi. Je ne suis pas sûr bo utika nanda kumba moko bo sali ka loko bo pesi biso loko to cholanda tout à l'heure là. Oribisa biso moi résumé Tupac na Blackberry ba uta wapi. En fait, ndeti nga utano parler musique après parler musique ba test ba côté mo mais orchestre opena et sali tom sous bat bay bat
quand même voix nanga eza et pas déplique pour ma nuance kotaza to pese bambota trop et à part wana to sa chemin na biso yango terra nova na bandeko na biso c'est-à-dire que mingi ga yango wana. Merci beaucoup. Toye et pas il y a Blackberry yo peka même parcours de ndaku déplique ou bien Blackberry a un parcours ne pe mususu à part année ça qui ba kutana na toujours. Ouais, de même quand na Tupac. Donc, tout jeune plutôt, de même, on a toujours bon. Donc, tu veux te dire que c'est pas la musique, et puis moi, c'est à côté de mon robot. Mais orchestre, puis on a ça qui va découvrir, biso, ils n'avaient pas dépliqué pour ma niance. Et puis pour nous aller gratter, on a PCP Mbote, autant la biso, vraiment, donc c'est la famille quoi. Alors, qui a fait que bolongo ka binomi balé, bo uti sika mo binomi balé, bolongo pe ka binomi balé, bo sa pe loko na binora binomi balé. Bon, moi en fait, na vie, batna batubazana ba ambition na bango. Mon ambition ngai peut-être on a pas quoi envisager na makambo nanga zelena ngo et yo coïncider ça même ambition na yi. Dans tout mon événement qui était makambo comme prêt tout ça nzela tout est toi même il est canissé et puis c'est un garçon mo buyaza ça fait bien à beau solo là et puis il est calme dans la monnaie qui est surtout travailler na yi ba fitinité ça la peine trop té marqué tout côté ba to baza makambo ezanga raté et on se décider que tout kumbela makambo ensemble donc on to ça la chemin na biso quoi. Wow, vraiment c'est bien. Tout solo lana, tout jeune, tout yo qui n'enge bolobi na una Blackberry n'enge borutaki. Tout le banane moi bosol papa musique a pas si à tout. Ouais, musique, à part que musique domaine toi vie, ça passe pour réussir na vie pour en fait Coco matom sur na bataille aux anango Coco la ba maladie ba mambo belé tito tozo vivre boé et ça na passe. Derge ça peut grâce à Nzambe et ndenge mo pe na domaine na biso musique. Derge ko sala mambo ça pas si fort pour yo moko to ndi matom so tika la petom so na kilote moi dimi, tant so basket pour européen té tant so pe bilambo pe té mais pour se sacrifier car au sa corps et âme na ndoule o pe au ça le meilleur na yo derge au bébé ça énergie na yo et ça faire mo boy y a pas mbaté quoi tant sous to beta déception maquette boy et batu ba sepela nango to sous 7 ans de travail batu ba sepela pour ça la maramwana nde obiso tant sous to ça lelo boy et ça pas mbaté ça travail et ça pena na koza na motema ya pourtant so koza pe 2000 balles boy au talo pe car to OK non tant sous tire que vendre tout le monde qui n'a pas ngolo que le toi Afrique d'ici de ton so coefficient pe na promotion et pe na vota réalisateur on ndeni $100 zoa OK pe koto na dit tom so kotanga ba kombo tom so c'est ça faux OK na chaîne mususu bo pesi là et na tara ba réalisateur na ba déranger oko vanda bo pe na tom so yo motikala tom so na 10 000 francs on ndeni papa na beto tinela ta crédit. Ah, faut qu'on se pas poser na bango et c'est l'euro mo boya pas si tito sala boye dire que bato bazana ba aide faut ba ibara kocha mo appui na marambo yo place ba talent ezali quoi et ça bien. Merci beaucoup. Comme je vous avais dit que jeune bazar a talent, donc qu'on surprendre vraiment la répétition. Je vous laisse encore le temps de suivre la deuxième chanson à travers la répétition na bango hein et puis torozonga lisusu pona ko continuer mais boyoka pena banzembo boyoka mingongo ba mibalo boyoka koyemba la bango ponga manela esi non sa moi qui songi mukie après bino kolanda nzembo oyo non sa pa qui songi na ba mibalo mukie donc bolanda deuxième chanson oyo tokutai bango bazoyemba la répétition. Milliards, 2000 sabords, le belangan men. C'est la verra samedi phototia, c'est la chombo, photo benga, c'est les c'est la biso pe kotia, c'est la chombo, le vito benga, paya vino terre na Paris, na ko simba chéri na libe, amanya misi na lingi na simba chéri na lisolo, bourgeois ya na lingi na simba chéri na libo, libo, tujena linga libo, la vedi ya lingi simba
Père Berfin, Mobala Moulaï, Mobala Mouine, vraiment merci beaucoup pour l'élément qui toque au Télébiso. Vraiment là, je continue à souhaiter bonne année à l'Obesson Potako d'animation. Vraiment, la minute au Tolo Bazan à Kampala va tomber na Coco. Tigre d'animation, donc l'Obesson. Vraiment bonne chance à toi, mon grand. Coup de chapeau, vraiment excellent travail. Bisika Ozwami na minute on a à Kampala na concert mené au Kyokobeta Kuna. Et je dis un grand bonne année à papa Gina et Fongue. Hein, vraiment bonne année à toi, papa Bisika Ozwami. Bonne année à toi. Et je dis aussi une bonne année à Dadi Mola. Au bateau Tosaki na bango bien pendant na 2018. Dadi Mola, le directeur marketing de Team Wata. Vraiment un jeune élégant, un jeune beau, vraiment. Bonne année à toi, mon grand Bisika Ozwami. Na bisaki bino ki bolanda le yembo ya ba artiste na biso bien parce que tout ça moi qui songi mukie. Na bandina na ngambo tout jeune to yuki ndongo zo yemba. Mais na yemba na yuki mo ba le baba kino mo ba ndimba vo moko mirbolan na kati. Donc mirbolan qui veut dire donc sangisa quoi. Au pesi biso moi qui fabrigas, au pesi biso moi qui déplique. Ah, moi, mais qui fallait, mais au juste, on ne sait pas. On ne sait pas. Ouais, nous sommes tous les bagages de la musique à Congo, au tout biso, na banding bon boulele, mais en fait, ils musique à Congo. Faut linga toujours musique n'est pas qui est liboso. Ndé ba mirbola na dire que mirbola et sangise liwana boneza rumba congolaise veut dire ba tutu ba na Congo faut remixer bango tom suna temps bango tendeti na pesi hérité wata boss live gogan veut dire que talaka mutabete lobi totalaki na TV ba beti veste mona vital camere veut dire que des gars quoi omoni ndeti musique na biso Congo photo edanaka biso to ba jeune mo boto bima to mutu place ba o bazala ki dia baza to yo bengana mutu tendeti bande kona biso tomso to na ba mantete ba yebana pe ba ko yeda biso tomso ne fiske ko tse biso l'art ko tanga ka effort bande ko boss ah banana ba talenté boss musala bien po biso pe to boaka ba on banze mona biso comprendre mais ba beta parce ko hérité wata na tala na vandi bina na chaîne mona ya Congo na biso a kumisa biso bi bien to yo kaki veut dire que côté ya to tse hérité wata ba mota trop reconnaissance aux anango posande yango yo akozala reconnaissance au muninga lekio olobia lekio so akumisa ki olobia komisio ça fait vraiment du bien, je t'encourage. Gogan pena koto zali continuer zale sou ya kolobate za pena ke ton so soupe to yemino pe so loko moko sa biso so bien fort tala ka hérité wa ta grand chanteur ya mboka na biso ko artiste alobana alobana na nzembo est-ce que oko remercier belé kanongo lobana te tout jeune par deux artistes aux amoyembi salela ngosiko na nzela nzembo kumisa yo BP c'est remercier na moi loko mo beta ya ata improvisation mo be grâce à ye pour ça moi bien pour penda et puis ça moi kilo ya remerciement quoi hérité wa ta gogan et dire que boss live et dire que to kumisa kanzambe mais turo to zeko remercier venant ndenga trop gie ngana lingai Malela ngana pona mai tola bana seleka tovanda kino suka liwa tola bana seleka tovanda kino suka liwama lelo yoke na yo o mama nzambe na ngai mabe yo salinga mabe ya salinga nzambe kaka kokatalika mango imona wapigi oda kuvasenga bolingo spira beti na mole masor na ngweza selilito nazolela kaka sepona bolingo nazolela kaka Mexico kane na biso hérité watana blenzamba pambola ya mingi hérité watana blenzamba baizela yo ezanga yeni hérité ababesa yo ya mingi hérité amagoizela yo mo bayimbaka nga Bernadette moto na lingi te nakoma ko forcer bolingo ndenge moto posua força kavi alongola bula kongi na ide tikala ya matembele ale sabana polengela bolingo mama
na boze na nga nasengi bamana batekela nga masengu na nga e fona gogane na kokoka te erite na nga na kokoka te o ai kolinga moto nzoke ezalaka ngambo bebe dena den nzoke ezalaka boye baboye yo nzoke esuwaka boye nzoke ezalaka boye mutarambwe fwidie bakomisa biso nzoke ezalaka boye mangaye nzoke ezalaka boye tokendango ka boya ya biso nzoke ezalaka boye emaye nzoke ezalaka boye kobeta miziki ya kuwe ezalaka elengi boye rite nzoke ezalaka boye Bernadette nzoke eza veut dire que wana eza pena faut koremercier moto oyo azoconsidere bino po bazalaki ebele mpe to mosusu tobwakaki wana na déception make tobwaka to mosusu tobwaka Fabregas tobwaka Deplique tobwaka Robino Mundebo tobwaka Ibrator bave na biso falide baconfirma quoi faire rigola wer ensemble banani tobwaka bamaya o tout tobwakaki wana dire que ne fiske koleka ta koloba kokumisa ta ata reconnaître po esala mpe bato bien po biso mpe ti tovanda bon tokobwaka mpe jo mwa batie biso la mais ti toraisonne ke tobwaka un tel po toyebi ke bazosala honneur ya musique na biso ya Congo nomona ntango mosusu totanga ebongo yo mpe ntango oleki na tv okokumisa ta bandeko na bino te mais oboye eza nango mpe fo te toboyi tofingi bino te so mpe bokumisi lisusu esa biso bien mpona landa bine titaka bi ndeti bavie misusu baolinga miziki na bino ekende likolo avandika fona mema miziki na bandenge mo boye ocomprendre omema ndeni na bandenge nini na mboka noko batalent ezali ya fo zwa ata petit moko Fabrice aza wana Héritier wata aza nani aza wana obeti na to mosusu featuring to oede asala makambo fo asalana ekosala bien mais siko yo tiaka ke fo komema miziki kote mo boye fokala tro ta gogan yo danger yo nyonso tu apres naona makambo ekosala biso bien makasi ko Blackberry na oyoka nyonso toujours na ebisi biso koluka bapui ya bavie wana ya banini pourquoi pas les resimbaki nango epa ya Deplique mo souhaiter na bino kokende ko s'intégrer na ba groupe mususu peut-être oyo toyebi ben eza bena obligatoire te to kino intégrer ka groupe mutoma pour aider biso donc déjà tant bato basu diali kanspo nde ba micro babaka ba pekisaka moto alinga kende po dia ki déjà et comme il y a trop tard o tobete ce comme il y a trop tard parce que photo tala ce ko onde to kende omna ke bayaya bachaki esprit na mwana makambo boye basali pe makambo boye eza présentable na miso bato o bato ba se planango déjà donc il suffit ka même un petit pouce poto senga biso bango balar na bango te mais juste ka ndingi fait na biso goga na sala ki vraiment na ndingi ya ba na ndingi ba cash quoi na ndingi fait na biso goga na sala ki il faut le ka na te faut le baka ke te ils ont ba jeune mob vraiment ba débrouiller pas mal tout jeune bon na Blackberry vraiment félicitations na makambo sala po bango tout batala makambo tout sala et après l'autre bien sûr l'équipe bango tout bavana na pena batali na te bayo ba sama bien il suffit que le bataka même un petit mot obiga te ba ya na pena félicitations et puis courage na bango au moins fortifier moi mutu pour musique au moins musique ça quoi moi si il suffit okumisa moi si ba belle parole o lobela e ba nini mona et motive pe moi si ba alingaso surtout moi sanga za la soin fort obiga alingaso za saleté te akomba za la ka soin pour dio komisa niveau mo donc vraiment Héritier Watanabe encore une fois on remercie vraiment beaucoup na au salaire pour Nabiso vraiment tout ça pena reconnaissant envers ma parole no lobaki ya bien pour Nabiso mais et ça peut biso sous bien surtout beti sous featuring mo na yo to imbi pena no pena bato pena ma confirmer pena que Héritier Watanabe fit tout jeune boy Blackberry donc ça la sous bien quoi. Beaucoup. Moi aussi de mon côté, j'encourage le Goga, Héritier Watanabe, vraiment continuer car on a une initiative à Boye, continuer car on a acte à Boye. Parce que une fois aussi, j'ai suivi le roi David, je salue des gens aussi à passer depuis Paris, Djadja Bolingosili. Il avait aussi remercié Héritier juste après qu'on a acte à Boye, on a partagé qui Nzembonaye à Djadja Libale Sili. Vraiment, il faut continuer vraiment papa. Na boki lo ba fleur rebelle et ça un exemple à suivre. On est de bon tout. So moninga sale lo comme là, il faut qu'on applaudir pour non pisse et makas et bino oyo bosala ki angote to
tolongoli bino te tolobe bino pe mabete mais peut-être tant ezala quitté ba raison bino mo boye bima on vous demande s'il te plaît peut-être pour la seconde occasion sur pesami ya osala acte mo boye oyo ko sepelisa baninga oyo ko sala baninga bien vraiment faisez-le avec un cœur ouvert, faisez-le vraiment avec amour, avec gentillesse, avec reconnaissance et ça bien et longola nango biso elote Blackberry dis-nous d'abord c'est clair ko yemba no ya mawa nezani parce qu'il a lundi même na l'air na bono sala na peut-être na répétition awa na plateau ali bosali mo ba morceau ya héritier non senti moi ki moi mawa mo bo ekati na yo ya ko yemba c'est dit à quoi donc ça fait koyo kabato basala basa na basadi ya balini liboso et puis na fanda sona déplique et puis depuis na masadi ya mutama wa yemba ma to donc na ça na presque 7 ans ensemble donc ninga yemba tana ba nifa ba parler na répétition te na parler ninga yemba na tala kana bia ba ma o ezala pe na musique et puis koyo kasuba fe na biso lokwa ba fali pupa apina ba mama bo ko ba héritier gogani bana ba mama bo ce qu'on a fait ce qu'on a banyo sangisa bango malgré nazana ba voix o ya bango te mais nazo ata ba idée na bango o ba yembela kana pour et c'est pour musique ba yo kaka batu ko ka batu mo bo na kati na bango bia na ko bimisa pe lo mo na kati lo mo asika donc na yo ka ba faire na makasi donc ngo isala ke na yemba mama pona bo yemba pe boete pas de plus na bo yemba boete to na kuna mais tant na longo au fur et à mesure na komo yo kabatu musu pona ba kabatu musu na komo kabatu musu na kompo ko kana sa déré pe na ba mawa na do c'est ça. Trésor Chimbalanga, vraiment hein, un homme luxueux, bien habillé, bien parfumé, bien coiffé. Donc, babon de la papa, babon de la rando monaza, on a plateau, on a bon de la bangoka, faut choix exacté. Babon de la rabaza va inviter la rando, on a bon de la kaka. Tout pas que beaucoup, pardon, tout jeune, évoluer beaucoup plus avec des pliques. Mais pourquoi tu fabriques ces obimakats na yo? Tu as trop de fabrication toi. Pourquoi hein? Et puis deuxième question. Au réseau narraté qui est un jour pour salata ou aux monaté grandeur et le qu'on a ça là qui y en a fait photocopie na original bah ça la moi featuring moi ah veut dire que tu peux sinon Trésor Chimbalanga atalata kana biso côté après no aide no ça bien et ça nango na bongo te na vie bat bakokanara pour ngape no ben jour na lia larmo boy na ndoli kana oh yeah ya no tubulonde kona biso ndeko bino ndeni uti yakano kota no na parler banini tolia mère là oh to sabina shida na kota sko mère on va moi koko bani oh atalinga pena oh mwana mana lio za na sena za awa oh ah sko mère na zangila transport kota bina boba sera na bisi $5 grand là tolé là yango sko parla na lisolo na ngalo batom sus bat ba mo na ndire ngana na Fabrice toza vraiment toza des voix différents. Derrière, so check azoye moyoka, mais tout ça ce qu'on va timbre moko tout comme na royemba pe loko Fabrice, tout comme pe na koko kangote. Ouais, ce pour pesinga pe Olivier au moins que non, yemba nzembo Olivier pe bien. So pesinga pe ya les beaux gars non yemba mais zaka nzamende à part wana pe ana Fabrice to zo pe temps, to tambola ensemble, check Fabrice kotaza derrière, on va se rendre bien étudiant. Kota zali tozop na temps ezapi na ke tondo tambolaka ngana eti badakumuda ti ba lipupa ti ba maison mère et toyo panzane na maison mère na boule dire ndé mutako faut garde pour keba pour le mamute ndo mona ke sala mesco à part wana tellement tozo temps to koma pe ko yembe mo ngende tozo na Blackberry boy mutu musupa ah beaucoup mo kokane c'est normal pour tous ensemble, tous vendre que sika moro, tous lier que sika moro, tout tambola pe sika moro, tantôt pour cause na chéri moro boy, azane amasa n'est pas l'élite tout jeune. Tout jeune, tout le monde là, et l'oko ana fidèle internaute na pesibi non permission pour longo la biso lo mo ya fabrica pour to me clôturer sujet oyo parce que j'espère que les la lobi na mino que hein azanenge mo na fabrica wana c'est longa yo ke na ngai na peut-être lito ina ngai oreille na ngai ça pas vraiment musical bino ba yo boyebi penda musique bo sunga biso boyo kanano eloko ya fabrica o bazo sala vraiment bon aller à mon petit frère chéri et c'est Punga depuis Maroc vraiment coup de chapeau à toi grande sœur t'aime beaucoup je t'aime beaucoup je te fais de gros bisous mon chéri vraiment hein les caca ba classe vraiment et ça bien tolongola na eloko fabrication oyo hein pongane awa ne la linga mingi ne ba preuve toloba ebelete tolongola ne eloko fabrication pour clôturer lisolo ya fabrication lelo derrière bana monde entier so peut to kokiango te bo comprendre ça fait check fabrication et ça l'or
ebembe nanga otiki bankusu banzinzi balelango lokola ebemba soldat inconnu en pleine guerre cadavre neza sans honneur. Vraiment, l'équilibre a dégradé colonel l'armée. Anthony, au privilégié, Nayo, Bambanda, Mazoluka qui en yozui, Dogedona, Duramosa, Gazaya, Yebisayo, Odomokota, Banda, Bolingo, Motomokota, Kosuki Salov, Bolingo, Welela, Werasone, Bolingo, Nyogola, Nyogalongo, Zambio. Et fabrica, et papa, Wemba, Babati. Ah ouais. Love Gogyo Sangisa Motombongo na moto ampiaka walai. Love Gogyo Sangisa Pombara inanze. Bolingwela bozoba la kozote. Bolingweza bozoba na kozote nzambi. Bolingwela bozoba gile moyi na kozote na 20. Moi j'étais ma pas, j'étais balbito. Na zengina telema nzambe. Bolingo yefuka misingai. Na megina vonda daku vonda bolingo yezenga genou. Yo mabendo monana kate vraiment yo zabol. Vini yondo keba bolingo yevati sambana keba bolingo petit Christian Dando sexy boy. Dieu donné mou benga platandanza arrête. Ataba solo libe Christ du baga saleli. Ngai na zambi diama ya bakwanga. Onya saleli nganzambi. Yo bolingo burku. Yo kolongo na biso na déplique. Mais malili papa. Oh tokesko. Tokezwa. Bolingo kotisa Koffi Olomide ba conflit jeune pato. Alazala kyolinga tena. Bolingo kotisa Koffi Olomide ba conflit jeune pato. Ok. Alazala kyolinga tena silika ye. Yazala kyobondelanga lokola bébé. Yazala kyoloba na bexo ya mama. Ya bombangana molema secret d'amour. Lela fongoli motema mureso pani. Simana ye makanisi komyo bamengai. Destination ranga molima bolingo ya nine. Ogina kintuka tupina mbitiki ye mokwa ye vie kambe balangai toki moseloko bolingo kotisa touche ne bao bébé nanga mais biso maloba te papa loba bébé mwalela kate soki mobali ne ya kufi moyebi wana robino te j'espère que ça Robino amundi boye toke président Robino bambota trop bébé mwalela kate soki mobali ne ya kufi boyebi mwana kosala intérim papa. Loin de toi, Bettina, Ozola, Babi Mwanda. Souci de Coco, mon jouet. Intérimé, yo, mon bébé. Chambre, Coco, ma prison. Give Moujita, si ça climé. Nana, Coco, m'a déprimé. Robert Basende. Allez, mon soyez l'inzambi. Monelanga, yé. Monelanga, yé. Monelanga, yé. Monelanga, yé. Toke bolingo. Bolingo, kotizana, me. Tu jeune boy, mani, non, koto. Bazonga tabiso batokemba pena bozonga lokola moto bino bosundolanga lokola basundele ke kofikini libanda na kati ya mbonda sonye mawa lumumba kudo ya kizima bino bolatize kosima ton kanga dimanche monta kaze moneke lampote keza Filipo déplique mesonga magambwe kaza senga kanyere kavene Merci beaucoup. J'espère que cette morceau a fait plaisir à mon ennemi. J'ai bien dit mon ennemi Isaac Packer. Mon ennemi, pendant 2018, au continent européen 2019. Ennemi. Oh,
ça problématique, moi, mon malo. Franchement, il faut le Kanzambe. 2019, 3 personnes. Luca, vraiment, Nzambe, vraiment. Je t'aime beaucoup, mon frère. Bonne année à toi depuis de loin. Bonne année à Boubou, le Niams. Niams, c'est vraiment le fils de général Nyamaseko. L'ex et le dauphin général Nyamaseko, vraiment depuis Turquie. Bonne année à toi, mon frère. Nalaka qui n'engambouya, to clôturer déjà pour la Fabrigas, na Tupac. To ceux qui s'assigent finalité, il y a des plus qu'on a Blackberry. Parce que Fabrigas n'a des pliques. Étant que la reine mère, la cadette de la presse, il faut vraiment ceux qui s'en bango moko. Parce que votre espèce est toujours renommée. Info à la source. Nous sommes là vraiment pour déterrer quoi. Oh, vraiment, ils appellent dans ya mabeli en monique. Tout ce qui s'allie cambo. Hein, quand t'as bataille, ils ont recherché Mikolo. On a bandé ce loco bataille yo. Ils ont recherché la guicha. Ça doit se éviter. Oh, bongo. Maman et botika boyeko. Tolanda Blackberry na interprétation, na nuance pomba. Ah bon, to clôturer mission la biso. Vraiment, et là on a joué mbao et ça des comptes finales nangai. Nabi que pomba aussi les rater pour ça des comptes finales. Franchement. Oh bien on bimité mais bon yo on capable pomba nya sikuna. Helenya ketie salakana ko lala. Ngoyambe toye salakana ko lala ye. Jeri nanga linga kana pese kiti. Bébé nanga linga kana pese mbeto ye ya golale la bona la na chérie nanga ya ko voilà na bona na bébé mon cœur elenya tie salakana kovanda oya meto salakana kolala bébé nanga linga kana pese kiti chérie nanga linga kana pese mbeto yakovwana na yakovwana na pona na chérie asko to mo pao mama yo bebe nanga tokyo salaki bitabe ye na linga kite na sede palikaku bébé nanga zokyo sala kata soye mata solo linga kyo bima jamais mama ye wo mama ye mama wo lenya kiti ezala kana kovanda oyambeto ezala kana kolala bébé nanga linga kana pese kiti chéri nanga linga kana pese mbeto yakovandela pona vanda na chéri nanga yakolalela pona lalela na guvalokola samorai sanambela sebisa nadana facilite ko kanganzala meya zanti mateye yetalaka na force trop nga mwana bato nazobanga yekumanga yebwakanga nzino océan Pacifique nakozala belokola Jésus Christ apelere pa Jésus sanala nzonga biloko na lembulaki na monoko mama ya kutale bébé yakumone yoka ranzele nangai biloko tikela kinga mpukwa leango mama liza ngwa santima sosa dodie komona bilengi nangaya santima lika kwake nango akoti nango na zamba amatili kolwa nzete na meki na lande na cielo muke entalika kwa sekinenga mpusa na kutala kumone nenge mugondwe tobokinga nzambe mama wiva nanga zambe ye balali matanga nanga wapye yaplike linga kopesa ye bébé mon cœur chéri nanga ye pongiye soki toswani je vite kandaneye kokotine biso kokende kobwaka ye me nakozela motali boma timokola kobwaka ye nakozela bolingo na ngai ye botama ya seka ye. Wow,
Merci beaucoup. J'espère que chanson et c'est le plaisir on a la grande dame Brigitte Anani Brigitte vraiment la grande dame depuis Paris motema ya Jean-Claude Lokubongo mon oncle chéri mon oncle adoré depuis Paris vraiment Alice moko na biso totikala na ye ya noko ye wana lelo penda so biso wa manela esi o esengi ke facture ya ko sa penda ya noko indi mtola tango. Dans ta niveau la lingaro mingi mon grand frère et ma tata Brigitte Anani Ambroso Coco du Coco professeur de la SAP vraiment mon grand bonne année à toi bonne année à Corée Kintianti ma vie na boy ranking pour qu'on a bandé déjà na Coco ya comme benga téléphone manelo moni bokabwani donc bonne année à toi Corée Kintianti ma Rife Kota kelelo toujours hein bonne année à toi mon confrère Yves Ipan. Bonne année à toi, tout comme vraiment on a fait émission, on a biso comme on dit toujours que les bonnes choses ne durent pas. J'espère que dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos cousines, dans vos chambres à coucher, vous l'avez fait. Waouh, Manela Kasiko, oui, il est temps, c'est de l'argent. On l'avait bien commencé et là, tout comme vraiment presque na souka mais la musique comme bazaka batu ya batu. Baka batu ya batu nangamba Blackberry nangamba Tupac mapekande ekitanga la micro notaka micro na katikati pour soi bani soit dédicace à mawa na bandi na Tupac na Blackberry pardon Blackberry 2019 utiko 2018 pardon utiko si la ezaki na batu bazaki bien na yo ba encourager ki yo ba soutenir ki yo na ba moment fort na ba moment ya faiblesse na ba moment ya ba détresse. Un mot juste gentil pour eux, ton numéro de téléphone, peut-être pour la barre, babungisa qui on va contacter, au moins les bangs la nzembo, moi les bangs la ba émission, n'ayez vitesse de gens, moka rezalaka, et puis remerciement na ba yo vraiment pour ta tout clôturer émission. Vraiment on a glorifié d'abord les bons dieux parce qu'il y a cela qui les couleurs batutu au asimbe bongo po balinganga et vraiment na kumisina nzambe na mwana sumasia vraiment merci na ba protection na bino na ma pamboli na bino bosala pour na vie na ngai et puis na ozalenga te pour na remercier ba vie ba soutenir biso lokola global control ba vina biso hérité les sanga Brutazima Kanda hérité Fernando vina biso HM hérité Minimbu do ba sa terme belé ba ira mukuse atalo ba vina biso Thomas Maketo donc il fait Thomas Maketo na biso ba mbote belé koto zali mon vieux Tarzan do vina biso Tarzan Zamba des Zamba na peso bambote koto sali puis na batutu oyo balinga pe biso na tengi ba komona bango vraiment on est de cœur avec vous parce que vous êtes tellement nombreux na ko ba cité ba komona bino tout ya donc pour nous contacter nga ezaka plus de 243 82 622 1398 je le répète plus de 243 82 622 1398 message na ngeza kaka bo continuer ko soutenir ba mission na bino leur contribution na bino pour na biso ezaka bo télécharger banzemu na biso na lo baika to komi na suka émission mais une chose na lo bana bino ezaka émission ya lelo baza ba jeune talent baza ba jeune baza na talent baza ba jeune baza na carrière lelo pena to simbi vraiment beaucoup plus carrière na bangote to lo beli mingi vraiment talent na bangote on a beaucoup plus parlé na oyo et keke attention na bino envers bango ezaki ba voix o bango ba bimisaka donc yango mtezaki nano liboso fallait to ye bango et puis ba sala yango lokola bomoni ka ndenge émission eleki j'espère que c'est pelisi bino nyonso après yango ne la prochaine émission de Sukoto ya vraiment ba kopesa biso projet na bango ba kopesa biso comment mouvement est évolué là on a trop lobé la kaka justement au Italie bango donc j'espère que na nebeka to memele émission ambiance et salibino bien hein na wala no on a déjà Ange Moulef Ange Mobala ba Fossette depuis Paris j'espère que et salio bien hein deko pour moi il y a un deko ami d'enfance il y a Igo Boss de BCBG j'espère que et salibino bien bisika bozali bonne année à vous bonne année à JR Maro. Hein, vraiment bah, bonne chance à toi mon frère vraiment hein j'ai un Maro bien soboyebi ancien musicien ya wenge maison mère à ça peut moi chemin naé au bunda peka pas mal kande maman bah vraiment nzamba tsol beaucoup comme ça les kende tout jeune hein? Comme j'avais dit à Blackberry remerciement na yo et pas ya yo numéro ya téléphone et puis un mot gentil pour na bango na début année au 2019. Ouais, remerciement nangeza na pesina no ndeka Black alobi mambutu photo banano na les bondiers veut dire que nzambe na biso bambota trop biso ba eto bondela moi trop de temps à livrer moi trop bambote na nzambe na biso et na pesi Gaël Zatonga Laura ebi quoi Gaël Zatonga bambota trop et na pesi venanga héritier Minimbu kota zali
na pesi papi Chodidas Tepulumba Manu Matondo FM Production place venabo télécharger batib na biso eza et pas Manu Matondo dire que obetika 7 ans de travail na déception maketo et ça la biso bien et na pesi souvenir ngai ba venanga to global control dire que héritier Lesanga héritier Fernando na pesi Bilams il y a Herman Kasongo depuis Canada bambota trop kota zali et na pesi Baitou Balinga tout jeune bambota trop et numéro nangeza plus 243 81 72 28 200 81 72 28 200 et na pesi na ba mista na biso tout oza ba bonane bambota trop veut dire que bino ne ba tout osa na mamwe qui est bien pour tout ça d'après la révélation de l'année tombe sous déjà 2018 dire que nzamba tambusi biso bien en 2019 tout ça nominé na Culture Award pour na prix la révélation de l'année. C'est-à-dire que Tina fin à février a ba trophée copé sama sonzamba sungi tozwa bon wana libende wana et ça biso bien na moi carrière tout comme appelle na trophée Terra Nova et ça bien fort quoi. Merci beaucoup de mon côté aussi, je remercie tout le monde. Bonne année à vous. Mais prochaine fois, structure Lelo beaucoup plus mais prochainement et vous attendez comme la fin. Et mon ami de tous les temps, de tous les jours, mignon Abraham Mavinga. Vraiment bonne année à toi. Le CG, Jean-Simon Adio, Mobala Mbinga. Bonne année à toi, mon grand Moussaka. Bonne année à toi, mon Lobeli Mboka. Roger Mwana Mboka, vraiment. Bonne année à toi. Bonne année à lui-même. Mouto Asala la fierté. Ana Mango Nyoso, vraiment, dans le Yembo. Bambou. Président Bambou du groupe Mabele, Lissi, groupe folklorique. Ana Mango Nyoso, vraiment. Ebi, vraiment. Ebi Nelly, Yembelia. Et là, Télia Bamango. Vraiment. Beaucoup plus on a Willery, on a Ralicolo à Paris Foot chaque dimanche à 19h. Le groupe folklorique Mabele Lys qui est toujours animé ou dirigé par Bambou et Lima Né et Pesarabiso Bilengi à Bamongo. Vraiment la Benjamin de la presse et la cadette de la presse et la reine mère Manela ici à Romina Soukame. Ngalote les Malangai. Non, tu es artiste pour Tokabwanaka na loyembo. On est un système yasika. Vraiment, merci Blackberry, merci tout jeune pour la disponibilité, pour la sincérité. Moi, je me lève déjà pour te clôturer l'émission. Vraiment, merci à vous tous qui nous a suivis de près, de loin, à travers vos messages, vos appels, vos suggestions. Sur tout ça, on a vraiment besoin. Tout bandit 2019, tout ça, on a besoin. Suggestions, on a bino. Oh, bon, on a qui en 2018, tout ça là qui est bien, t'es qui to bongisa, boye bisi biso. Oh, tout ça là qui a malam, c'est nous qui a biso ba fleur, boboa qui biso kara et ça là bien. Pour l'instant, je vous quitte, je vous dis bye bye. Ne quittez pas, restez avec des artistes, suivez et puis on se retrouve prochainement. Mille milliards, 2000 sabor, bolo belanga mena bien. Chera benga kingan samedi pototia, inite na chombo, poto benga seleo, célèbre. Tosili sina biso pekotia, inite na chombo, alobi to benga tout jeune ba o mignon, ngana ko simba chéri na libe. Armel Miamise, ngana ko simba chéri na liso. Ah ouais, on est là. Chera benga kingan samedi pototia, inite na chombo, poto benga tout jeune ba o mignon garçon. Tosili sina biso pekotia, inite na chombo, alobi to benga black. Ngana ko simba chéri na libe. Mwana makwiza, ngana ko simba chéri na libe. Armele na lingi na simba chéri na libo. Libo, 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 tout jeune à lingi. Tout jeune à l'elae. Chalimi est à lingi si maté. Ah ouais, Zinganior, garçon relax de lol, mon vieux privé. Ah ouais. Mosikano, Chania Wanga, motema moyente. Quelquefois veiller de prière. Atamatanga famille. Nayebi a kozonga. Na butu endormant na komyo tuno la liwa pie nzotonga. Zinganya vers 4 heures.
30. wana patience na ngai yekomi na suka ya kolibere motema yo Marie Bolonga. Mana ko ima te wana na ko sala semblant te Patrick Musenga na ngai maloba armament saya mama ya mama Mon amour, s'il te plaît, bébé. Kananga ya komi grave, sengi ba transféré entre la vie ou la mort. Ya toujours ne ba we Blackberry, mon maman yo. Bolingo nanga motabe tinga liboso ya testamana komana Sherazo timbisanga bare bomana bibo bibo Sherazo timbisanga bare bibo bibo mwana mama